perdre elenge oyo asa trop cher pour na biso lobi toyebite akoka kozala nani mais à cause ya construction moko ya mabe et que na négligence parce que ndeko azo dénoncer à lobi abanda koyebisa bango ke boso tonga malamu te mais il s'en foutait à cause ya négligence ya mutu azo tonga na architecte to perdre ndeko na biso et puis vie na ye ekotika la bongo te impuni de justice sera faite et puis la bana lemba to pesi bango sous merci pour la confiance au bapesi biso et aussi na ba collègue nanga député merci pour la ndenge ba se disponibiliser parce que ba moni ke likambo o eza likambo ya ville province to koti kango boyete yango batiki misala bango batiki ba commune na bango baye et ça raison de plus pour population réseau tala biso ba pesa pe confiance na ba député provinciaux ya Kinshasa ba lobake ya solo bazo sala pour ceux qui bayoki likambo bango nous ba memanaka la mipiku po ba kende kotala po ba résoudre likambo wana preuve yango yo bayoki likambo na lemba bango nous ba memani pour que baya ko s'enquérir et puis ba solution ezwama. Merci. La RFI, l'opposant Jean-Marc Kabound refuse toute participation à un gouvernement d'union nationale et annonce sa candidature à la présidentielle de 2028.